Bozali ebele pona kolanda FM Mag na autoroute ya information peu ya actualité boye malamu na bino nyonso Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Bambote bisika nyonso bozwami. Botika to fungola basango na biso ya mokolo na sango ya pasi o ekomeli bandeko kuna na Kolozwi, plus précisément na province ya Lualaba et pas wapi na lycée Mwanga école eza incendié. Tous ba détails na élément oyo. Sango ya likama pe ya pasi ekomeli lelo mardi 24 février 2023 na province ya Lualaba, plus précisément na ville ya Kolwezi et pas wapi ban na bakomi na kelasi. Quelques minutes avant midi incendie ezui école mobimba okozwa idete ndenge kaka bozali komona na bilili. Ba bâtiment ya école ezui moto pe e créé bulu yeke pa wapi moto na moto akomi koluka kokima tala kaka bana mikie ba kokite pe misusu babandi ko sauter ko banda likolo kino na se. Bilan ezana nous préciser te pa wapi tozali ko remarquer que ba misusu baza blessé pe misusu babukani kasi na otali ba mort bilan moko zali ko justifier na nu yango te. Tosimba que incendie ezana nu identifié te pona source na yango esika ebimeli kasi tokoki koyeba que e cause perte ya ba objet classique pe ya babiloko ebele na kati école ya camion ya anti-incendie eyeba na koyak après quelques heures et pas wapi incendie o banaki déjà ko incendier école. Tosengi na ba autorité ya ville pe ba autorité école ba yeba na kozwa ba précaution o elongo bani po na kutia bana pe ba écolier o bazana nu bana mike na abri ya sécurité pe na ndenge elongo bani de manière que balikama ya boye e koma lisusu te. Toyebela 24 avril 2016, 24 avril 2023, 7 ans jour pour jour, ba Congolais bazali ko célébrer pe ko commémorer voix oyo ba bungisa depuis kala papa Wemba nde akufaki lelo. Tona na ba détail na élément oyo ya Chris Mukuna. Jules Shungu Wemba Dio Pene Kikumba dit Papa Wemba est un chanteur et compositeur congolais. Né le 14 juin 1949